Mama bébé akufi, mama bébé atiki biso. Mendenge ka makambo ebimaka na liwa, yango esalike toyana tosolola makambo oyo, totia makambo clair ndenge ezaleli landanga nano. Kola mwasi oya, kotanga makila, bonga bikae, papa Cecile, bokono esila, bongonga na tatola yo. Shalom, shalom à vous, shalom à tous. C'est moi la sœur Inès Zembane. Merci na bino nyonso obolandanga, merci na ba commentaire, merci na ba like na bino. Yo muto koti lelo kobosa na ko s'abonner te, kobosa na ko like te, kobosa na te, ko partager to solola makambo ezali bandeko na ngai esali pasi, esali mawa, c'est influenceuse ya TikTok, Jemima Kokozoni, maman naye akufi. Ba dernier moment, ya maman naye, la cause, ya mort, ya maman naye, et sali pasi, et sali mawa. Naliwa maman naye, maman na kufi briskete, azwa ki temps vraiment, ya maladie, maman naye, abelaki. Avant tout boyoka maloba ya suka. Maloba suka oyo mama na Jemima alobaki avant maladie kota avant akufa landanga nano. Osa bomoko. Medikambo na ngai. Mutu na mokila mokota che. Soki na kufi ezali nzambe nde mutu na kufa. Naza eloko kopesa nzambe te. Naza na mbongo te. Naza eloko te. Alors, il y a maman, bazote transfert au yoso kende maman campus. Bana babite campus te, bon hôpital mosusu. Baye kotina na hôpital moko na ville. Hôpital moko na moko. Na bosa ni moko na kona kwa traitement. Alors, il maman ozala rein. Rein eza ya kobeba. Okokende mboka nini? Na binasala mboka okende ya nicho. Ozala passeport, na binasala passeport te, ozala passport na oui. Nasala pona bana na poto. Bana ni bale, na bana ni nasala poto. Bana ni bon sala, noki balo bolo a ozoke ni poto. Bana makoki ezati. Nasala makokiti. Bana ngale ezati. Oke detaka. Na bi moite. Boyoki témoignage ya mama abiso bébé avant akufa. A expliqué ye moko. Eza ba émission msuto sala muto akufi. Tozate toloba akufi na nini eza nini biso moko toyoka na monoko ya ye moko mama Jemima a expliqué malade nini oya bandaki kobela. Il y a beaucoup de gens eza makambo ebele ebimi na liwa mama oyoyo. Mama zwa kiton ebele ya malade. Yango ba video boso mona to so balancer ba video tina suka bandeko na ngai mama zwa ki batan ebele ya malade. Santé na e vraiment ezalaki bien te boyoki kazaki na problème a barin pardon azali na problème a barin yango nande ememi mama ti na liwa na e ya koloba eza na malobe ebele ezolobama balobi yo Jemima oyaka ko s'exposer na réseaux sociaux lakisa biso ki wana mbongo na réseaux sociaux mona o lakisa biso ki yonde oza penza na famille mbongo o lakisa biso ba sac ya 38 000 €, o lakisa biso ba kabelo ya kafu o lakisa biso ba bijoux oyo zo pesa na ba prix ke o na kingo na ngana lati boye eza prix boye ba influenceuse belé muto so akomi na babone belé azwaka pe batu po basala ba publicité mususu
ndenge wana pe ekomelaka Jemima asalela bato bapibi bakabelo asala bato bapibi mosusu ya biloko akoteka tusa. Mais badelire boyoki na munoko mama Jemima azaka mwana na ye ka ateke o azaka na Jemima non aza pe na bana na ye mususu ana bana na poto mama batuni ye awawa eloko ngana zo kanisa toza na janvier batu balobi ke témoignage ezaki le 31 décembre. Le 31 décembre yango jour mama asaki témoignage. Mais soki tozongi famille ya mama oyo bana na ye bazaki penza préoccupé na maladi na ye. Batu nde bazoloba no Jemima alie mama na ye pona succès. Yango yo awa batu nde bazofinga nde bazoloba. Yango yo bandeko na ngai mais bino moboyoki na munoko ya mama. Maladi bandeko na ngai soki ekoti na nzoto. Soki ekoti na nzoto. Combien de bateaux ana poto, combien de bateaux o bakufi na bare. Combien de personnes o bakufi na ba cancer awa. Même yemo mundele kutu e koma mutu azobela sida ba pesi ekisi. Pone zoye temps soka zo to sapenza kirango bien. Azomela bakisi na e bien. Omona ba pesa kutu chance makasi pa mutu a sida a vivre longtemps koleka mutu ya cancer. Cancer e a maladi moko oyo ezoleke la kutu baminganga pe ya Europe. Baminganga mindele o baza développé koleka Afrique. Makambo are oyoyo ezoboma beaucoup de gens. Na munoko mama boyoki ya kolobake ye moko mama na Jemima abike ngai lelo soki na kufi eozana maboko mutu te eozalake tango na ngande ekoki tango na ngai ekoki oyebi mutu mageza na ona batu misomo na kola na ye me makambuka ya bomwana ezali mais Jemima salaka ba émission na ye asalaka pardon ba delire na ye asali ba delire azokabela mama na ye mbongo ba delire abana kaka ndenge basalaka na ba réseaux sociaux yangwana e balukeli ye nde mama na ya kufi balakisi passeport babi mama na témoignage apesa ki azangi passeport azana passeport te nde nini yo ozana basaki ya ba 38 000 ozanga passeport ozanga mbongo osala passeport ya mama abino Jemima mutayebani na famille na bango mena munoka mama abike ana bana ana bandeko na ye kotala bango epi kotala esika mama andozo aswe na ye bandeko na bondima teke mama oyo azaki to famille bandonaki ye to azangaki mbongo ya passeport eloka na comprendre vidéo oyo tango ebimi écart combien salaki poso toza na janvier eleka combien de mois pour passeport à maman ezali yango yo awa passeport à maman sikoyo pourquoi maman lobaki ke na batuna ki esoka na passeport po kana ye esengaki akende nango na poto toyebi ke koke poto mage malade mutu soka malade koke kota ba visa kosa ba démarche e umela bandeko na ngai po mama yango yo na tie na ba makomi nyonso babike famille kokozoni bazwaki charge po dialyse ya mama ezalaki 3 fois par semaine 700 €, 700 $, pardon. 3 fois par semaine. Ce que bosala na semaine moko 700 combien? Koya na ba poto soto stali loba ezala na ba substance tout ça. Mais mutu so azade na ba 5 000 €, ba 6 000 $ akoki déjà koya awawa na ba poto. Donc ezaki kaka
compréhension nde mtezangaki epa bato pona kokondane mwana oyo ke ye mutalie mama na ye mutalekisi mama na ye pona succès sino te mama famille penza ezalaki nde na yebiso bino ke famille ezaka mwana oyo te po ayeba na réseaux sociaux ando sa badelire na ye kolakisa bamonta tout ça yango moni elaleli libère yango elaleli nyonso na mutu na ye omoni yango tolobaka ke kozala na vie moko discrétion ezaka très important na vie ya moto omoni même biso toya na bapoto awawa biso atu toza na baeurope soko sa badelire ebele na baréseaux sociaux oyebi ke pesa attention baketale yazobebisa mbongo boye ata bafamille tozaka na bacousin bacousine oyo totika mpe na bamboka tout ça bata mwasi bapa leki bamama leki bazotala mosusu yo mwana delure oyo ozosala na baréseaux sociaux batapage mosusu oyo ozosala yango sotali bamekilisi ebele baya potokala nayebi te bamboka mosusu mingi ya na Allemagne omona balingaka mpenza réseaux sociaux te balingaka bafoto te balingaka te soki nde nini balingaka mingi kozala vi na bango caché balingaka te vi na bango ezala exposé bongo po ntango ozo kosexpose baoya otala oyo azobebisa boye oyo azochange bakar boye bato mpe balingaka olandela omona etokenda kotala mama ya bango esika viva ndeni mama ya bango aliaka ndeni yango eloko ekweseli elekele page mima po aza mutu moko aza na barelation ya bastar aza na barelation na bapasteur Mike Kalamba héritier wata Ferregola donc bastar ebele ke soki bazaka na problème akoka mpe kosenga lisungi mpona mama na ye po na vie esenga mama ka azala so mama aza te etanke papa na bango akufa après mama na bango pe akufi eza pasi pona famille oyo napesi bino mes condoléances esika bozali vraiment eza pasi bandeko na ngai kopetre papa kopetre mama esala penza pasi na nyonso oyoyo ezobima na nyonso oyoyo bato bazoloba yango zomona tozwi temps ya kosala video ya koya kosolola famille esali nyonso famille dépense bazaki vraiment na bolingwa mama na bango mais lokola tolobaka nyonso o biso tosalaka nyonso o tolobaka baprojet na biso nyonso so nzambe alobi wi etikala wi so alobi non etikala non makambo ya vie nakufa eza mutu moko oyo apesa abomo ye moko mutu adesidaka mokolo nini jour nini heure nini oyoyo vraiment mutu akokufa o mutu akotika nzoto ekabwani na molimo ekei esika ekendaka nzoto mpe ezongi na mabele esika eutaka donc yango wana ntango nalobaka bandeko na ngai yango ngai nalobaka mingi ke prêtre na mokili oyo azalaka na ye te prêtre nde nzambe biso nyonso grand prêtre prêtre nde ya nzambe boyebi histoire ya président ya Angola oyo bana na ye bakoma ba multimillionnaire oyo président Angola ya soki 30 quelques des années azaki toujours président boyebi na Angola sera balunda sera ba diamant toyebi Angola esala nini ekotsa bato ebele na bapoto awawa pétrole epai diamant epai kopi nini okosala na Angola esimba te mais président wana basalaki tout ntango alongwe na ki président achange ake kutu na mboka mosusu mboka mindele mais ntango akoma kobela esengaki akomolata pampex tala niveau nzamba imeli ya bato kutu mwasi na ya kimi ye ntango alongwe na ki président wana mwasi akimi ye
Donc yango toloba nzambe akozwa penza mutu moko munene mutu munene bato minene baza bato minene bazali yango totika na biso ki kotombolaka mapeka totika biso komilakisa po bato minene ana mokili oyo bazali mutu moko ozomone penza aza na kapasite ya kosala presque nyonso ana mokili oyo apaka makambo nzambe asalaka mokomona mutu ozwi mwa opesi ka premier paka ya liboso okomona baningani teloko osakana omona mutu aza penza na posa na yo olingo yambe te na phone po ani po yozo mimona danger yozo mimona minene bato minene penza baza bato penza koloba te amimona naza kisakata neti ba president biso ba Dos Santos na Angola neti ba Mobutu obite azane pe kisakata me misusu premier paka opesi okomona bato eloko te okomona bato okomomimona sokomi yango omona tokoma asumu sika te yango zomona nzamba zozwa bato penza kuna abambi yo penza abambi yo na se omona bato abongo pe yo moko tambola bien te moso beta tolo baninga banguna nanga bakozwa 0 tango nzamba otombola nga banguna nga bakufa te bazala banguna ngo po bakoma banguna no sala bango nini po bakoma banguna na yo est-ce que baza penza banguna na yo parce que bango nde mutu basala kyo mabe yo sala bango mabe te banguna nyonso baza banguna te misusu eza yo moko nde mutu luka ki ba problème yo moko mutu luka ki makambo okomoyo okoso banguna na bakufa te wana batuka bakoyoka me yo moko conscience na yo oyebi ke banguna nga na obenga banguna ngande muna lukela bango makambo ngande muna tumbola bango ngande mutu na mela bango mbongo ngai nde mutu na sala bango mabe ngai nde mutu na kosela bango makambo ngande muna kenda kotonga bango tango bango bayoki basepela asu na ngate me yoka bakufa te bazala batala nde nzamba kotombola nga batala nini nde nzamba osalo nini nzamba otombola nga na miso banguna bandeko na nga yango toyeba kotambola toyeba kobanga nzambe tosala makambo te po mokili mona abiso me tosala makambo po oyo amona na kuzu yende mutu ayaka ko expose bato omona mutu moko mona onde tomonela ki asali boye onde to bando mona sera en Christ onde to bando mona sambelaka nzoka yende mutu asalaka makambo aboye ezala soni bandeko na ngai epesaka mawa en tout cas lisolo mama bébé esalinga pasi botala ta bino moko niveau hôpital o mama akotaki botala ta bino moko bomoni ba pareil on a potote na Afrique bomoni ba pareil donc maman ya linga maki famille na ye tikaki yete famille na ye ezalaki wana nzamba ye bakabi yo kanti malade yo sope amba pesa ngo batu moko okutu ya kolia kaka $10 ka ya pamba po balia deja eza pasi so suko ba pesi ba malade yo ba ozwela mbongo wapi oya €700 so $700 ay ba osala traitement 3 fois il faut ba changer au makila yango moni mama lobi soki na kufi seke ezata nga onzamba lobi donc nakufa onzamba lobi nakende bandeko na ngai donc mingi akoloba eza penza te bandeko na ngai nzamba pambola bino batu nyonso balande ngai nzamba pambola bino akokisa posa ya mitema na bino abatela libota na bino abatela bana na bino 2023 oyo ba porte ya malamu efongwama nyonso amabeke mosiko no puissant de Jésus-Christ Martha Madine Blandine Balila vraiment Gisèle de Belgique na pesi bino mbote vraiment esika bozali ba bone na ngai merci de bolandi ngai Zambalola apambola bino pourquoi pas Gina la grande Moïse de Jésus. Merci à vous tous. La princesse de l'Éternel, la Sainte Charlie Tiamuna Nyatizila.
Balobi, la princesse a mené bino ba nouveauté à Sika. Donc, tout ça na te slim na biso oyo CMT, la princesse a reçu comme la bino et tant que moi la mboka ndeko na bino bo soutenir musala oyo. Balobi était tout ça na te na biso ya slim mincer eza moko. Mais tout ça là on emballage mibale. Donc vous ko ça là on a butu soko sisi ko lia na maya tiède. Après on ko landisa 1 litre. Malembe parce que te o etambola na mai pona kokonda. Oko sala ngo 1 mois, 2 mois, 3 mois oko zo résultat formidable. Soki pe na journée oko sala te o eza juste pona cholestérol. Te na biso ya bio, eza graisse. Donc oko sala ngo tout le temps ndengo lingi. Eza na inconvénient te. Donc la princesse alobi après ba fête auto ko lia mingi bo somba te oyo na ngolais eza disponible na Kinshasa eza disponible toko la bino ba numéro et ko bana ko traverser wana toza pe na batasi na biso ya test slim soki oza na besoin nango commander toko saela yo toza pe na batena na t-shirt na biso na si omoni ngai yango yo la princesse alati eza juste pour na ko encourager bandeko soko sombi mingo comme abonné to kopesa yo t-shirt moko donc bo somba bo commander nzambe akopambola bino eza musala nzambe tozoke nango toujours liboso e bobo sanate single na biso ya mon confident la princesse Aza chante de l'Éternel ayembaka auti ko bimisango e bo partager bo télécharger nzambe akopambola bino te slim eza toujours na